tolelelele mingi oyekomi ntango ya kolata kanda esanto kopapa kobelela kobeta koboma konyonga barwandais. Tozali bongo na breaking news ya lelo le 30 avril 2015 en direct de Manchester Mongaliema avec Proverbe 30-30. Loboko na nzambe za likolo na bakongole nyonso bazolanda biso sikoyo bana na Kongo bamona nkemo na yawe. Toza kozela tomona nguya ya nzambe asembola loboko kati na ekolo na biso. Nkolo abongisi makambo kitoko mpona mboka Kongo. Toumeli na pasi ya un temps pour tout. Tokomi pembeni esika nzambe akobenga na barwandais mpe asala bikamwa na mboka Kongo. Ale moloto grand prophète. Tozali bongo live na www.softkinstv.com pe tozali bongo na www.sentinelerdcongo.com. Ezali bongo Proverbe 30-30. Kolo asembola loboko na ye, loboko ne na nguya ebebisa misala ya satana na Kongo. Makila ma Yesu ekouvrir ba Congolais nyonso esika bazali pe petu lekolo na biso. Tomona nguya na nkolo po akosaka te aza nsima liloba na ye. Makila ma Yesu epetola ekolo ebebisa misala na satana. Moto pensa moto na yo ezikisa misala ya satana na Kongo. Moto pensa moto na yo ezikisa misala ya barwandais na mboka Kongo. Esembola loboko na nkolo Yesu. Tomona loboko na nkolo Yesu oza nzambe malamu. Merci ezali bongo breaking news. Tozali bongo en direct na Proverbe 30-30, en direct na Softkins TV pe en direct na www.sentinelerd.congo.com. Quelle solution pour le Congo? Les amotuna tozotuna na d'information lelo. Tozali bongo na kati ya crise ya leadership. Mboka ezali bongo na kati ya mikakatano. Mboka ezali bongo na kati ya ba problème. Crise ya leadership eza un peu partout. Tokozwa mokanda na biso ya leadership yali awa pona kotala nini oyo tozwaki na cours ya leadership. Bozomona oyo eza ba principe fondamentaux de leadership dynamique ezali Christian Institute for Leadership na sisa na école oyo nazali bongo diplômé nango bachelier nango nakoki kopesa cours nango. Alors balobi boye bible mulamba nani na cours ya leadership bazoba la crise actuelle comme celle des siècles passés a atteint des dimensions inquiétantes en social, en sciences, en économie, en politique et dans l'église. La cause principale de cette débâcle multisectoriel étant la faillite d'un leadership efficace. Nous avons la noble tâche d'informer, de former et de promouvoir tous ceux qui dirigent les dirigeants, différentes couches de notre société en leadership taillé sur le modèle de Jésus-Christ, les leaders par excellence. Balobi leader par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toujours qu'il y a une définition de leadership, balobi définition de leadership est là. Si plusieurs ont défini le leadership, chacun selon sa domaine et surtout selon son expérience. Vaughan dit que le leadership peut être défini comme une influence interpersonnelle dirigée et exercée dans des situations données par les canaux d'un processus de communication afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs. De sa part, Lord Montgomery stipule que le leadership est la capacité et le vouloir de ramener les hommes et les femmes à un sens commun, inspirant une confiance réciproque. Tandis que le président Eisenhower définit le leadership comme l'habilité d'influencer les autres à faire volontairement ce que vous voulez qu'ils le fassent. Toutes ces définitions qui précèdent sont exactes, mais celles
et elle reste encore incomplète. Le docteur John Agai, américain d'origine syrienne, fondateur et président de Agai Institute for Advanced Leadership Training en Asie, Singapour, dont je suis diplômé, donne une définition complète de leadership. C'est-à-dire pour lui, il dit, le leadership est une discipline d'exercer délibérément une influence sociale au sein d'un groupe afin d'amener vers les objectifs à intérêt permanent capable de satisfaire les besoins réels de ses membres. Pour mieux comprendre cette définition de leadership, analysons les termes qui les composent. C'est-à-dire leadership et influence spéciale, il y a un groupe moko comme mabango na ba objectif à intérêt permanent capable de satisfaire les besoins réels et abattus. Donc c'est-à-dire un bon président ezali oyo azozo ba décision pour nous satisfaire peuple na ye, kopesa ba solution, kopesa kisi, kopesa musala, kopesa ndaku, kopesa nyonso ndenge tomoni awa to bengi yango social na poto. Alors mutu oyo azo faillir nango na Congo tozomona alobi aza président Congo mais azo kotisa ba étranger pour ba boma batu na ye. Tomoni awa na mikolo ezoleka na Indonésie ba bomi 7 personnes pour bazali ba dealer batekaka drogue. Mais tout le monde ba gouvernement batouana bien que bazaki batoumabe teza ba école wana bazo réclamer ba corps na bango mais abiso na Congo mboka mukolo mboka oyo alobi aza président ayibi ba élection azo bomaka ba congolais ba ndeko oyo alobi aza président na bango. Alors tolobi quelle solution pour le Congo? Soulèvement populaire, coup d'état ou élection? Élection déjà toyebi bien que pays est sous occupation parce qu'il y a élection. Alors coup d'état, il y a un modèle parce que le président a encerclé le Congo avec les armées étrangères. Soulèvement populaire, il faut également orienter, bien préparé pour que le Kolababoma qui bat la force commune est déjà oni abimisi mbongo pour nous faire l'enquête et sengeli bisoto orienter batu pour tout ça soulèvement populaire kubenga na ba Rwandais armée na bango batu surtout mais soulèvement populaire entre ça na banani soki ba parti politique o ba lui bazana opposition bazui mbongo ya kanambe ba komi ba traître bazo trahir to citer à IDPS ba parti mususu ba MLC ba palu tout bazui mbongo ya kanambe pe bazo travailler na pour nous protéger. Alors esengeli na biso to yeba eloko ni to lingi solution monene ezali kaka soulèvement populaire mais ezala bien canalisé Congolais to abima parce que liboso ya peuple peuple sera telemi balbeza kola ouragan ata eloko moko te estopaka ouragan. Donc wana to lobi ndengwana na Nord Kivu un nouveau massacre à Beni depuis hier, un nouveau massacre à Beni et après l'inscription des Rwandais et Ougandais il y a eu au moins plus de 300 personnes tuées. Alors, Olenganko est pointé par les journalistes africains comme le seul vrai représentant remplaçant de Tshisekedi. Donc, après Olenganko, après Tshisekedi, bazomona, les journalistes africains, Tshisekedi, Azal sauté, Olenganko, Azal le seul mutu oyo a remplacé. Félicitations Olenganko. Kanambe azua est en otage, ce qui a pouvoir naïe et comme na mikakatano, est rébellion koti, pe ba Rwandais ba yiko kota na mboka. Do ba Rwandais oya ba kota kaka na mboka, ce qui pouvoir rabila makambo izo sambola bien te. Net na ngongo yo, tozomona bazoli na glissement, yamona ba entouré Congo, na ba rebelle et puis na ba mercenaires pour na koluka kotia désordre balo ba élection salamate mais ale moloto na nzembe na FCBC ke moto fue pela et comme tama ko papa ko boma, c'est-à-dire il parlait de ko papa ba Rwandais to tika ko lela et sengeli to bunda parce que na Congo wana depuis 1977 et 1997 ba Congolais ba bunda raté mais ba Rwandais na ba Ougandais de ba ka bunda na kati ya Congo. Donc ezali ndengwana o Kabila ezabongo au Congo c'est un conflit Tutsi et Bantou. Or depuis la nuit du temps un Muntu restera toujours vainqueur de Tutsi. Donc Tutsi ba koka ko libérer ko boma bisote to kolonga bisote po banda e bandeli roi ya Tutsi akufa likolo mabele ya Congo. Donc ba Rwandais faut ba likamwana. 25 ans après sa fondation, IDP change et devient IDPF, Parti du progrès social
ou progrès familial. Donc IDPS Longwe, parti associé programme, parti associé parti du progrès social, et comme il parti il y a progrès familial. Donc IDPS Mawamingi pour Nabino. Tout est vanité de vanité. Il y a un temps pour l'occupation, il y aura aussi un temps pour la libération, il y a un temps pour massacrer, un temps pour pendre Kabila, Roubero, Kengo, Vital et Zakari. Il y a un temps pour les Rwandais violer, et il y aura aussi un temps où les juges ordonnera la castration des violeurs rwandais. Nadjoboure, lobby salaire et péché c'est la mort. Roger Lumbala, 9 de ses acolytes ont été copieusement corrigés à Djobour. Tous sont blessés et sont gravement dans les hôpitaux. Comment les soi-disant présidents des partis politiques bidons à Kinshasa espèrent diriger la RDC quand ils sont incapables de diriger leur parti corrompu avec des désordres, cacophonie, tromperie, corruption? Quand les présidents du parti font la confusion entre un parti et une famille, cela laisse à désirer. Entre un royaume et un parti où les fils veulent succéder à son père, ils ne savent pas quel est le rôle du secrétaire général du parti, qui est le porte-parole du parti. Le peuple congolais envoûté et naïf ont confiance à des bandes de corrompus qui se font passer comme de politiciens ou de l'opposition. Lui-même qui cherche, lui-même Kabila qui cherche à glisser, c'est-à-dire le glissement n'en aura pas, car les monstres n'a pas eu même un certificat d'études primaires. Donc Kabila n'a jamais été dans les bancs des écoles. Alors, Moutou, Atuna Kingaï, moi si Azomone Lae, moi si soit qui dans ma voyage, à Balaka, à Salaka Kindumba, famille Pékissier, camarade Pékissier, mais Yazoli Naga, moi si naïe, Atuninga, et se passe dans Namoutou Naza, Zoba, Toza Kinduki. Alors, Nana Koka, moi, Poye Baki, Ozana, envoûté, les alliés Sogomoni, moi si naïe, Azobima, Kazo Sakindumba, Batutu Bayebi, famille Bayebi, yo oyebi yango mozo soit décision te, donc ezali okomi envoûté, ezali yango bozo bate mais komi envoûté parce que oyebi lisolo famille pe yebi bakanga ye bamona ye, donc akomi femme libre tant yozo persister na ozana ye keba maladi pe ko yela yo to makambo belé ko yela yo, donc ezali bozo bate mais ezali kindoki. James Kelekelo 007 alias Takinga alobi azonga asimate Azo senga alobi boye par proverbe oza très mystique otie discipline na communauté ozo gagner bango 3-0 bazo linga kondimate mais match esesilaki mpona ni baobima na terrain te do wana ezalaki James Kelokelo André ya Manchester. Alors ndeko na biso kulutu alobi ete terrain ezongi na Manchester à partir à le 7 mai terrain kobanda akopesanga adresse pour na batuba mais mabana et banozala ba dimanche boki nulia biloko ya africain. Alors na kati ya ba église ba komi kopesa ba huile d'olive ai mungwa ezo pesa mana ba église bino obozozwa etali bino puisque biloko wana ai mungwa pe huile d'olive ezali biloko euti na kati ya deuxième monde franc-maçonnerie pour na kobebisa bomoi na bino bomona ba pasteur bazosala biloko bongo bazobota bana bizengi pe bazali na mateya te mais baza entouré na église ya ba sorcier. Alors balobi bazopesa bino mungwa po na ba sirène. Or mungwa sirène avandaka na mai ya la mer, donc la mer na kati ya mer mungwa ezebele bongo mungwa wana ndenge nezoboma ba sirène te oye bazopesa bino nde eboma ba sirène. Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissances. Yo ozo sa biloko ndenge wana etali yo oza deja na kati ya lifelobima na makambo ya ndenge wana. Filcha Mumbaya abengaki ngai alobi azosala remix ya banzembo ya Nkondo Mumbaya papa na ye azosenga na bato nyonso ba supporter ye ngai par na ngai ya contrat na kotindela ye na numéro na ye soko lingi ko soutenir Filcha Mumbaya benganga na pesa yo numéro na ye otindela ye code na kombo na ye pe na Kinshasa. Ekozala malamu Filcha Mumbaya mwana ya Nkondo Mumbaya oyo a sepelisaka biso na banzembo ebele.
Alors toza na communiqué mususu awa alobi Job kombo na ye asika komi Lendoski. Job akomi Job Lendoski po azokaba kindoki mabe na église pe apesa neveu na kindoki o barefula ye na Manchester. Job Lendoski. Caméléon atournaka misu avant ça la mouvement. Il koloba informe-toi avant d'agir. Caméléon soki a commis esika azwaka couleur esika wana. Il a si caméléon azakana hypocrite te sika nous soit commis à se conformer kana bango ndenge Bible lobi soko commis na ba païen vivre na bango ndenge wana pe te ya bango sa malam mais ko yana bonzamba lokuta te ndenge tomoni e komi kokoma mikolo oyo. Alors les cocotiers azali bongo suspendu à suspendre ba intercesseur na église na ye pe a vandisi bato so basala kindumba. Mais les cocotiers, en tout cas, il faut ba lokaye Aaron les palmiers, ba lokaye parce que l'air aye na Manchester et le roni na sali azui vie moko oyo bato nyonso bayebi ke abomale kinaye na misala mabe na kindoki pe a vie wana apesaki 130 livres pour y a prophétiser na ye prophète da lokuta a prophétiser que ya okoma mosali na Nzambe et c'est la message on va komelinga awa viwana bomaki leki na mwasi na kine asala puis a mwasi mbongo mwasi na ye makango ne bavivane awa atekaki ndako awa mbongo via kende na Kinshasa ke obala mwasi asala na Onatra sikoyo yo le palmier ba peso 130 pour okomisa viwana o aza mutabisa mabe falo délivrer pour obali sai pour ba mikolo mi bavivaka yaka to vanda nanu ba balanité mais yo lingo comme ça moko pasteur moyena 130 livres biloko ndengo na photo telemelango usala maté parce que mutuana faut bo délivrer et puis faut nanu abala moi c'est pour ba vivaka yaka to vanda c'est-à-dire yo le palmier ma musaka na Liverpool ozwaka moi c'est abatu 800 livres o bozong ça na compte nanga na boya ikolakisa ngo na TV parce que na linga ko sonité mais cette fois-ci soko continuer ko sala ba buzoba ke un sorcier oyo comme c'est pasteur na Manchester okukuta nanga na nzela pe batu ya église oyo nazo senga na ba papa Claude na ba tuno so kenda kuna botere malalika mwana eza ba aventure vieux na fois na délivrance. Ce n'est pas un pasteur d'ailleurs nazo qui appelle ya papa Germain à partir à Paris alobi proverbe telemela likamwana po vieux na fo aleka na délivrance aza muto misala mabe batu nyonso tout à Manchester baza d'accord nango faut aleka na misala aleka na délivrance aza muto misala mabe. Alors tozali bongo na ba communiquer salon mijo azotinda ba carton na kine boya na ba kolina bino et que le bon mapé Kinshasa et do coiffure na Manchester toujours le meilleur Santa Sarajevo monaye pour na dossier tout ya kotonga bilamba ya kolata ya kobongisa pantalon awa na Manchester za kitoko. Alors tosi saka breaking news na biso na lycée toko seka tolobaki ete nazo regretter te batutu bakimanga bao bakima église bao balinga osuko landanga te bao basakananga te nazo regretter bango te mais pas si monene nazana ngona motema eloko ikatakanga pungi ezali ko regretter tant nyonso na lekisa na bato alolenge bongo. Donc mawa mingi po bazo zika na lifelo soki bayambi yesu bien te. Alors tolobaki breaking news alelo kozanga leadership yango ezotinda trouble na Congo pe solution ni malamu pour la Congo tolobiki crise ya leadership nde tindi makambo nyonso surtout esengeli soulèvement populaire to coup d'état pe to sengi na ba soldats congolais ba telema bazwa minduki pona kosala kotia ordre na Congo. Tolobaki ete ba parti politique ezali bongo basombami pe ba aventurier la seule personne a qui remplacer Olengankoi et ko remplacer qui ça Tshisekedi les collabos Isaka Olengankoi pe tolobaki ete tout est vanité de vanité. Il y a un temps pour l'occupation, il y a un temps pour la libération, il y a un temps pour le massacre, il y a un temps pour pendre Kanambe, Roubero, Kengo, Vital, Zachary et Mende. Il y aura aussi un temps où les Rwandais vont violer. Il y aura aussi un temps où les juges jugera et ordonnera la castration des violeurs rwandais. Donc breaking news à l'élo tolbaki angwana
pe tolobaki ete entre un royaume, un parti, il y a une différence, mais de l'autre, tozomona bato bazo confondre. Pe tolobi na Diobourg, félicitations, Roger Lumbala le collabo, ba betiye na ba colite ni baza na prison. Pe tolobaki ete peuple congolais, il faut ba tellement parce que tokomi na tango ko libérer mboka. Tolobaki lisusu ke Kabila atanga même classe, a même certificat de l'école primaire, il faut abima libanda na Congo. Kolo nanga abatela bino, ezaki breaking news. Nalobaki ete nazo regretter te batunyo so bakimanga, batunyo so balongo église, batunyo so tout le monde en a raté, mais nazo regretter tant nanga na pasaki nabino. Moto epela, moto epambola, moto ezala nabino, moto na Yesu ekita, ezali bongo, moto ya Nzambe. Breaking news, Polanda, breaking news.